mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus mundi mazube nga passer na ye wana asalaka ndengo wana reconnaître te grâce ya pa muninga tozo komisa bitumba makasi et puis mboke zotikala na molili mundele kotala yo orke kuna ozaki nina ndeko mundele nina para mundele kuna soki bitumba ezate élévation pesate. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voici devant vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour chaque fois na votre chaîne préférée, votre site préféré, www.lesnazariens.com. Comme d'habitude, bafide na yankolo smasi yamena nakata le Nazarien tikete nsamba le kanopambo la bino tokolo bel susunini bolingo na biso na bato ya France na bato ya États-Unis na bato ya Belgique na bato ya Espagne et pas apôtre Azali exact se komata yango to pesa bino mbote na bolingo yankolo tikete nsambe abenisa pe apambo la bino bino bebe sokozwa nkonzo ya kolanda cette grande émission troisième partie émission na biso o tuzabon ko sala na mon invité le bien-aimé l'apôtre Albert Okoko que je salue. Apôtre Albert Okoko, shalom. Shalom papa Vincent. Boni. Kimi ali nzamba sobomba. Mongonge bongito ezakaka te mongonge sobonga. Ezobonga muke. Voilà, quand même climat ya mboka ça bien. Ozoko supporter climat mboka quand même apôtre. Mulungeleki. Mulungeleki mais toujours koka. Mais ero to ere langa yozo ka mulunge ndengini. Ah vraiment langa et ça n'habite sur ces langues. Alors il faut que mission na bino to kukanite. Bino bosaka ba climat kuna ya ba mwe soki combien wana biso so to kombo kezaliwa. Alors apôtre vraiment nzamba pambola yo tolingo mena no mai sumuke o mela mwaso imuke si monango to développer no susu troisième partie ya émission na biso. Alors pour to la troisième partie émission na biso to so le Gabon na régie battre biso moi clip moko ya cette belle et grande dame Tiffany Mokwa mwana pa kenda sango ya sala katu journaliste ye camera woman ye nepte soka sala kanini lisusu nini mais sala kamisale bele to basunini koyemba ye battre sur le clip moko oya Tiffany Mokwa to savourer nzambe kat na ye si banango to zonga na plateau na biso pona pasola nzoko muneno na yambi à la personne de l'apôtre Albert Okoko toleka. Batondi mokili
kangolinga na bokono soki yote ela sina wana ngai soki yote ela sina kukufa nangashika nayembela nani nayembela Yesu oh malobakezo mata na pesa nani na pesi yo Yesu esengo nanga euti na nani euti na Yesu. De retour na plateau na biso awa peine émission na bino bolingaka mingi nzamba le kanoko pambola bino mais avant tout na mo sali na nzambe otosani 3e partie émission na biso nazo ko saluer ba ibazana nga awa elongo nzamba pambola bango soki na pesi bombo tete vraiment e ko sala mabe mingi hein oyo azokamba biso awa na le Nazaréen ya zali bongo présidente ya parlement céleste ye agimo kaka zali bongo la princesse de l'Éternel, Yemokazaka Kabongo, la humble servant de Dieu, Yemokazaka la cheftaine, il y a parlement céleste, et puis député quoi, Nzamba Pambolaye, Nazon appelle Passanaye Kuna, ma bébé, Azo Kangaba Photo Kuna Beniti, Chipato Kamwana Wanzambi, Nzamba Pambolaye, Jobsi Dionga Kuna la caméra Nzamba Pambolaye, et puis na bien aimé Nabiso, vraiment, Nzamba Pambole Mingi, oh Azo filmé Biso, Namuna Aza grand caméraman, Nzambe, Azala Naye, Elongo, Mindo, Fibo Azakuna, mon enfant, mon chauffeur, il est là. Et je crois que Batopoto, après avoir ça l'émission, alors apôtre Okoko Albert, comme on n'est pas Congolanga Basalaka, Okoko Albert, Nzamba Pambola apôtre, je crois que témoignage na yo na expérience dans le Seigneur édifié Batu Ebele. To comment qu'est-ce que oyo ba kangio photo, ba filmer pardon. Ozeka super monaka boye batwe kotala yo mundele kotala yo or que kuna ozaki ni nende ko mundele ni na para mundele kuna alors tabe kotala apôtre qu'est-ce qui s'est passé au juste ni ne salamaki ba misaki ombala moko to basaki ba démarche pour bimisa yo mais kana ko bisa to yoka. Voilà, merci beaucoup pasteur Vincent Makela. Merci pour na mutuna wana. Alors Nazalaki, tout ça là côté, Nazalaki côté à la Katina Boloko, et du coup, jeune fille Mokakoti, à la caméraman, à la journaliste, dans la côté à Zungaba photo, le lendemain matin, en tout cas ma photo nanga, et bimi naba journaux surtout, il y a ville wana ya Canary. Alors na Katina photo, fille wana Zalaïko Komaboye, elle déclarait comme ça que cet homme que vous voyez dans la photo, à Outi na Afrique, il s'appelle Albert Okoko, Azali sacerdote, Ali Moussali Nanzambe, à côté Namboka Nabiso, illégalement, dans le ministère, il y a intérieur, et ça dit qu'on déclaré. Alors le à côté illégalement Namboka Nabiso, Azana passeporté, Azana visaté, loi Yamboka Nabiso, et ça dit qu'on obligé Azala expulsé. Alors Nazako c'est. Donc expulsé, Ningo Banangaki, Babengana, Bazong c'est Namboka Nabiso. Ok. Alors, Tango et Komami Bongo, ba journée était Kaminamboka, pasteur Mokazalaï Koleka, et comme d'habitude, par hasard, à Moni Journal, à Sombi. Tango à Sombi, à Moni Photo Nanga, à Tangi Pe Lecture Wana, ba déclaration à Mona Mosuana, alors à Tungi Sama qui mingi na Moli Momo Centre. À Tungi Sama qui fait Mama Kasi, Moni Monazambe Tika qui na Kimiate, jusqu'à cela qui nyonso, aya po Asunganga. À Solo na Moisi na Yenandaku, Moisi na Pessie Makanisi, non, il faut au salaboye, au lukelaï avocat, bongoto kende, kotalaï na boloko. Pasteur a salaki yango. Na vandi na selil nanga, na kata boloko, na moni deux policiers baye, mbalamoko, baebi singa pasteur oza, na visite, nga na tuni bango, banani wana parce que na ebaï na mouton ate. Balobi nanga no, batu baye kotalayo. Na momana, bafungola ki selil, babimi singai, tant baza ko accompagner nga biska wapi ba visiteur nanga bazalaki ndena ke ko kutana na ba pasteur wana pasteur mibale na mama moko ya mwasi
tango na moni bango badakisinga journal batuninga o ezali yo nga oui ezali ngai babitala toye poto bimisa yo awa nga nazali pasteur oyo pe azali pasteur mwana mwasi azali avocate alors problème na yo ezali nini nga na esiba problème na ngai ali bo bimisa nga kaka ozala besoin bilamba te ozala besoin ya mbongo te nabite nana besoin bilamba te nana besoin ya mbongo pete ngai problème na ngai ali bobimisa ngai awa nangi na ibsa ndeko moko azolanda biso ata okangami okutani contre les murs et que nzele ezali te et que osimbi vraiment les fonds kobanga te nzambe na yo azali kobundelela po na yo nzambe na yo kolongisa yo toujours nzambe alalaka te oyo abatelaka Israël alalaka te animaka te biso bato tolalaka papa na yo akoki kolala mama na yo akoki kolala mobali na yo to mwasi na yo bana na yo mokonzi na yo chef na yo bakoki kolala mais oyo azobatela yo alalaka te animaka pe te azali kobundelela yo butu pe moi voilà pasteur Makela opération na ndenge salamaki après bango bakena bango mais batikela anga assurance balobi ke okobima na mboko tokobimisa yo sokobimi okoya kotela na église na biso est-ce que apôtre ozalaki sûr na bato wana ke bosala baventure te ozalaki conviction ke bato wana oyo bakotala yo bakobimisa yo oui, ezalaki nzambe mtalobaki na yo to ezalaka foi ozalaki nango vis-à-vis ya bato wana non nazalaki convaincu pasteur Vincent nazalaki convaincu que likambo oyo ezouta na lola likambo ezobima na motema ya nzambe nzambe azosala baintervention na ye parce que j'ai vu l'intervention de Dieu na désert j'ai vu l'intervention de Dieu la main de Dieu na kati na mai j'ai vu l'intervention de Dieu tant au garde civil et à qui récupérer biso na mai j'ai vu l'intervention de Dieu tant na zote ya na kati na boloko alors ba mouvement nyonso ba action nyonso omoni pe intervention nzambe ndenge ba mbisi wana minene ba yaki ko kanga mipepe ko bundelela biso voilà vraiment ya la ki eloko moko miraculé et ça na kombo kututé alors na yebaki ke mouvement nyonso te ko salama et ça lui ordonné et ça lui opéré depuis l'eau la peau na bon moinanga vraiment tango bakei totikali pambate loi ezali koloba boy constitution espagnole ezali koloba boy que mutu nyonso akokota na territoire espagnol azana visa te azana passeport te il faut azala répatrier il faut azala expulser ya territoire espagnol après 40 jours ya détention na ye de fois na kuna 40 jours na Céline na boloko. Pourquoi 40 jours wana? Au moins tant que tu as dans désert, tant que tu as dans mai, bateau bazalera tellement salité, tellement salité et la mesate, t'as un problème de santé. Donc yo mona tant mususu bachaka ba policier bachaka ba bande na zolo pour batona ba dégager kamabe. Alors ce que police ko zwabino et enfermer bino et puis bino ba soin. Et puis si bino bilei et puis si bino makamuni surtout pour récupérer so bozala ki maladie ba soigner bino ba médecin ba aliwana. Alors pendant ces 40 jours là ba préparer bino tant pour récupérer santé pour récupérer position mbala moko 40 jours ekoki ba kumbi bino na boloko aéroport pepo bazong si bino Afrique bozongi na Afrique vraiment na santa bien mais na souci pour rater poto voilà. Alors papa nangai to salaki ko loi ne sai ko frapper biso mais ce que tant avocat na bayaki avocat isaki ngabo na sotaki alobi ngala kombo na rapinga kombo na ye alobi na ko sala nyonso na ko bimisa yo awo voilà ba silence ya bongo na ko sala nyonso na ko bimisa yo awo bake na bango 40 jours ekoki na tongo na 9h du matin ba policier ba komi kokota na ba cellule nyonso ba bengi tel bima kraka bala mona mutuka ba policier bima kraka na mutuka ba policier bazo covidé ba cellule basa covidé ba cellule papa souci pe mawa komona bato zalaki na bango osote ya bango misusu kutu bauti na bango musika mo passer be preuve moko makasi ya somo ya liwa mais ozomona ndenge bazo tia bango ba kraka po bazonga na Afrique maya miso so biba msu basakoya bazo tunanga pasteur po ni yo bazo bengote Gabi en tout cas tant soupe tourna ngekoya on dirait ba ki que pasteur antikala mais nga souci na nya la ki batuna badai ko diana bango côté ya bango bazobenga papa bazobenga pasteur très poli na mona bango comme malmené bango na modèle wana ko bimisa bango na ko na modèle wana vraiment ça m'a fortement touché ça m'a fortement blessé alors babandi expulsion
À partir ya 9h ti tokomi ba 15h. Bon lo ketikali polele. Na mona ka des policiers ba yepa inanga batuninga. Zo ba maleti na yo sokosa nango. Na zuma ba valise nanga na sala inango. Mbala moko ba nalanda bango. Na komo landa bango. Nazolanda bango. Tokomi na première porte ani fungwami yango moko. Toleki. Et comme une deuxième porte plus grande que la première, et fungwami lisusu yango moko, to leki, to tamboli lisusu na bango, to comme une troisième porte de la plus grande encore. Vous êtes un apôtre. Na policier? Oui. Et puis na bamindele wana? Oui, non, bamindele ko basalaité. Bamindele basaki? Ngana ba policier. Bosco bamindele bazogi op mukolo wana. En tout cas, bango basi basala makamuna bango. Basi ba travailler qui déjà, ba avocat basi ba travailler qui. Mais na sauté le komoko pasteur Vincent. Oui. Ils avaient ya mutu ya makasi. Na ba moment wana, na ba mikolo wana tozala ikozela expulsion na biso. To vandi kaka bo des policiers ba koti en civil. Moi si na mobali. Tango baye, ba bandi ko pesa biso ba papier d'expulsion. Donc il faut signer expulsion na yo. De na kata papier na ikomami boy. Na reconnaître que na côté na territoire espagnol illégalement. Na za na passeporté, na za na visaté. Alors ce qu'on a ni sama mibeko ya mboko yo, na ko vanda awate, il faut na za la expulser. Donc il faut signer. De yo moko signer expulsion na yo. Expulsion na yo. Mais ce que ça leur montre donc que bato bazo bomana ba africain basa ko bunda de basa ko faire signer c'est bango ngona makase ba comme ce ko epa inanga jeune femme on a ipsinga lobi fotanga ngana nanga soda nazo sala o mibeko ezo tinda na problème na yote yo utino voyage ou utino musika mais ngaba tindinga ngana osala musala nanga en tout cas faut signer obi ke na zuibi ki na boy ko signer. Mais nous avons vu mon katinange lobi signé. On a kangi et kangami. On a fungoli et fungwami. Voir les pesinga tranquillité et pesinga kimia nabi pesanga biki. A pesinga biki na signé vraiment. Nabi signature ya suka. Eza o papa lobi. Eza o binobo lobité. Eza o ngana lobité. Eza o Espagne lobité. Eza o papa nanga a lobi. Na signé nanga mukanda. Ndeko nanga ko banga te ataba médecin ba lobi na yo que maladie na yo eza incurable. Eza na solution te. Ba médecin ba pesio ba jour. Ba médecin ba pesio ba air. O se déranger te. La dernière parole revient à ton Dieu. Eza nzambe na yo nda simbi bomo ina yo. Eza potote, eza munganga te respect pa minganga. Pona musala bazo sala. Mais dernière décision, ya bomo ina yo et ou te pa ya nzambe. Talanga na signé qu'expulsion. Na lobi bobo kanga. Mais la dernière parole revient à l'Éternel notre Dieu, le roi des gloires. Alors, mukoloane koki ba komi ko expulser na ndenge to bimaki ti to komi na dernière porte. Dernière porte ni fungwami yango moko. Tant to bimi na ba policier to komi na balabala na moni balabala après 40 jours na mona ka balabala te mais mukola na moni balabala na koki ko respirer mu pepe Espagne. Ba ebisinga balobi l'Espagne est là. Ba policier ba ebisinga l'Espagne est là. Tant ba ebisinga ka bongo babandi na bango kozonga sima. Tant bazongi sima porte kangami nango. Barabona fukami na mabele na bandi ko pambola nzambe na bandi ko kumisa nzambe pamba tabwaka kaba oya ete nzamba bwaka abana na ete bible lobi na ngai mama na ko bwaka yo papa na ngai ko bwaka yo mengana ko yamba yo nzamba yamba yo yo mutu zali ko se sentir abandonné ozali ko se sentir triste délaissé ngana ebisio nzambe na yo akoyamba yo pe akokokisa oyo ezali ba posa ya motema na yo ndena sima na ko luka ba numéro ba téléphone oyo pa pasteur wana batikela kinga na benga bango ke naza déjà libanda e kamwisi bango babioza wapi nga bino nazaka na porte ya boloko wana ebe kesko okendete na ebe kesko okendete mutu pe akoya ko yambanga zalite mena zalaki na numéro ya ba téléphone batikela nga ba numéro ya téléphone oya ba pasteur wana ya ba pasteur wana batikela nga numéro ya téléphone
Alors tant na bimi na bengi bango ne bako swanga na yeko kende pai na bango l'église na bango na bani musala ya nzambe wana na bani kote ya ba mindele wana po bango nyoto balaki ba mindele. Alors tant ba ye ba na français il y avait une jeune femme aussi il y a banda ko sala interprétation na langue espagnole. Voilà pasteur Vincent Makela moi histoire mokende na kotaki pe na ndenge na bimaki bolingo ya nzambe intervention ya nzambe tellement puissant tellement permanent nakoki ko se sentir que oui je suis aimé par l'Éternel et que nzamba a contrôle ya likambo yo izo salama que le nom de l'Éternel notre Dieu soit glorifié soit béni éternellement basantu baponami bobangate moi na nzamba bangate confier et pas Nzambe, tu verras la main de l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Okokumi Sanzambe, Penzamba osolokumu na oya osala katina bomo ina yo. Ba premier pas na yo na Espagne, ça qui ndenge nini, kolia na yo, kolala na yo, kovanda na yo, ofande pa ba mindele wana ou bien oza ko se débrouiller na ndenge na yo parce que c'est na mukandate apôtre. Oui, ma première pas na ma premier séjour na ya mboka espagnol ezaki facilité, mais ba mindele ndeta ngwa ko zwanga ba pasteur wana na komi ko travailler pa na bango. Tant na so travailler pa na bango ba ebisinga il faut to memayo pour l'état et bayo. Oui. Pour l'état et bayo pas maté oko soka mutu to vanse na ndako na pote za la bongote. Il faut l'état et ba mutu wana po à partir na yango de mutu wana ko solliciter mikanda. Pour ça pasteur tes églises tenda opeso mukanda. Eza l'état nda opeso mukanda. Alors bango ba lobino et ça bien aux alakati na biso mais il faut que l'état reconnaître yo. Alors pour l'état reconnaître yo il faut ça là on boit ka asile. Ngunda nengi tolobaka ba meminga siko na bureau ya ba réfugié na sengi asile nanga ndeka tolobaka bilomo ya bongo mais après gouvernement il ko rejeter asile demande nanga tango rejeter demande nanga en tout cas na alaki obligé ya ko bima territoire espagnol. Il faut quitter. Il faut quitter le territoire espagnol parce que demande nanga ya ngunda ils alaki rejeter. Alors voilà ce cas moi calvaire monsieur Sebandi. Donc na ville wana biska na côté la qui ville mususu. Na eu décision au na France. Na bino le koda awa babwa ki ba rejeter ngunda nanga na matananga na France. Pour la France na ba mi ebele ba o ba ebiga depuis Afrique, ba ebiga depuis Maroc, bazo selanga na Paris, bazo benga nga pasteur yaka na Paris ngabi voilà na zoya. Et puis awa ngunda nanga baby nazo sauter nanga pour la France. Ndena yoko avion na ville wana mususu otozalaki pona koma na Bilbao biska na zasikoyo Bilbao et Kangami presque na France. Ozomo na Bilbao ezana 1 heure na frontière na France. Na voiture na sala 1 heure, na bis ba 1h30. Balamo na za na France. France côté ba Bayonne, côté ya ba Toulouse, côté ya Bordeaux. Donc sud ya France, nord Espagne, Bilbao. Alors on a raisonné na lobi pona côté France, il faut na kene na Bilbao. Pour Bilbao et ça pembeni ya France. Ndesko na zo ki avion na ville eskana zalaki mbala moko na kiti na Bilbao. Na Bilbao siko pasteur na kiti na ebani pena mutute. Na ebani pena mutute mais Nzambe asungi. Obi ki na komi na Bilbao na hiver. Non na mona mali la bongote na bomo enanga. Neige zo kweya pour la première fois. Na vivre neige, na vivre malili. Bosco aucun mboka ngo oyibani pena mutute voilà ce qu'a calvaire monsieur Sebanda qui yangwana mais Dieu a fait sa grâce na ke pas pasteur moko congolais na bika Hollande mission na ke pas pasteur wana congolais balaki singa kana batu na ke pas naye collègue na yo pasteur collègue na congolais na komi pa naye na ebisi etala na otoya na Maroc na zaki pasteur na Maroc na moni pour na église tant na comme na moni bandimi mususu na kambaki ba na Maroc na moni mitu mususu na ya bana na Maroc et puis bana na ba confirmer que ce monsieur aza pasteur na biso depuis Maroc a combien na bi pasteur na oti Maroc na za na bisika ovandate mais
posana ya tuninga ce que posana esaninga bi posana ngali fona kota France abia ozole kanozo kene fagabi oui na ole kana kene France na vanda wate mais le kola na nous na sana mikanda moko ya sécurité pona de kana frontière na lingina récupérer na mois temps na étudier terrain après ça na kota na France abi problème ezati toko aider yo abia gloire à Jésus abi me à 16h na zobima soko limite okutana a en église na 22h bongo en tout cas nazwa le sika olala bongo na sima obanda ko sa ba démarche na yo ya oleka na frontière ngabi d'accord papa malili okafi malili zo tumba matoyi zo pasola ba lèvres malili makaso zuka chapeau au kotisi na mutu ayebisinga lobi kelina robeta ba tour so beti ba tour na 22 to kutana ngabi ça va pasteur problème sate na ko beta ba tour na kena beta ba tour na malili na mbula ti 22h ekoki na ekozonga l'église tant na zongi d'église wana église a okangama pasteur ayate pasteur asate ayete abengi pete akosinga na vanda wana pasteur asate est-ce que apôtre est-ce que mtambo ko bengi pasteur magete zo jijete pasteur wana kola pambola yo pasteur wana ya kosenga nga pardon l'église publiquement oyebi bible soloba celui qui vous reçoit me reçoit oui et celui qui me reçoit c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Bible le Bible exercer hospitalité envers tous. Pas maté ba misusu ba yamba ba ange sans le savoir. Bible le Bible okomona na kotuna bino j'étais chez vous ni bolatsa ingate. J'étais enfamé bo pesa kinga biloko oliate. Naki na boloko bo kotala ngate. J'étais étranger. Naki étranger bo yamba kingate. Et puis bokoloba quand est-ce que itomona ki yo étranger aux alaki malade to ça ki yote. Mais ce que ça là on a moko na yaba na oyote. C'est-à-dire aux ali ko sala ngoyi pa inanga. Mutu na nzambe kola pambola yo pona somona bato zo yamba. Amen. Na zomona bande kwa nzambe azongi sebelo ozo yamba Yesu ozo yamba ba angelo ya lola kati na ndaku na yo na ministère na yo nzamba pambolo su makasi ole mbate fungola ba porte ndaku na yo nzamba ko peso ya minene ya makasi amen na poto pardonna quand même pasteur na pardonna c'est raison pour laquelle na benga ya oteya pananga ateya pananga bongo asenga pardon comme félicitations papa makamwa nzambe za ya molimo bitumbeza ya molimo au contraire tango bazo bundiso makasi ndi nzamba zo tombolo makasi soki bitumbeza te élévation pesate do bitumba elaksaka degré ya niveau nzamba lingo komisa amen mais bato balinga ngote ngana so bundisa mingi na lembi na décourager boy na boy jamais ponz talaka ya Job nzamba fandi na lola na équipe na ye bazo sala bango ba plan na gouvernement diable ye satan uti wapi ona uto yenga na mokili omoni mo na ngai Job zobanga yo po yo pesi protection au télévision ba nini yango bon eza bongo bon longola nyoso tu ba ange bazo batela ye bolongwa yo kende siko osomona alors tango allié ameki a baby signo so toujours bazo pambola ka nzambe alekaki na moto alekaki na bepreuve tango bepreuve esili et que Job alongwe alongi nzamba pesi double toi ça qui ngol bosso double donc bepreuve za kitoko soko za kombati yebaki double ezakoya soko kolonga mapamboli ezakoya kobanga no bitumbate au contraire dans les épreuves banako pambola nzambe tombola maboko likolo fukama banako kumisaye okomona tango kolonga niveau komata dimension komata onction komata liberté komata pour la gloire de Jésus. Mais apôtre nga na mondi so bo contraire ndenge bato basalaka parce que na biki na ba preuve ndo fo ndo modeli nzambe nzambe lingaka ngai te nzambe soko pisinga libala te na tiki na nga ko sambela na soko ba prière ndenge wana nzambe soki ndeko soki ne poto boyi nzambe soki shuaki nzambe na tiki nzambo za mtu mabe ba pagano kutu bazo dondo ayebongo ngai apôtre Mobimba yo sala ki bo temporary mais on quand même na yo ka ke salama et un niveau ya immaturité spirituelle dans la vie apôtre Paul ministère apôtre Paul
alobi na leka na ba vie na leka na ba danger de mort na ba désert na ba mai na ba boloko na ba makambo belé. Ça c'est la vie d'un apôtre, d'un serviteur de Dieu. Ce qui nzamba lingio akolekisa yo na ba zigzag o lo bakutu non tu ne m'aimes pas Dieu. Parce que si tu m'aimais et donc si tu m'aimais et koko melangati. Et ça la gani n'apôtre ça formation. Et ça la formation, ils école. Donc nzamba kota na kota ko lipona na kota okemba. On soit béret vert, on a ta cordelette, on a la commando, on a la intervention moko ya rapide, le quoi na mona kayawa, au côté vraiment récupérer mon lit mon moko azabu lobimi. On ne peut ça mais la battre tout. C'est vrai. Intervention on a et ça pour la policier. Et ça, on a des chrétiens policiers, et ça, on a des chrétiens naïbs, sur les gendarmes, et ça, on a des chrétiens commando tout fait. On a des interventions spéciales. C'est vrai. Ah, les Camboyos, il faut que là. Les Camboyos, il faut que Koko. Allez, Bengaï, Mbalamoko, ah bon, mais Mekuna, Poyi, à côté de Loboko, na moto à Tokyo. Apôtre Ngazon dit, moté Maramozoloba. Parce que Batoualoba qui est Tokokani. Non, non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nyan grec azate, Djif azate, tous à même niveau, apôtre Yozoloba Maramoussous. Bible lobby, Molimo Nanzamba, ça qu'on répartir, Badon Naye et Paï Mutalingi comme il veut. Donc, et ça moli mon moko mais diversité à ba ministère diversité à ba don au somona nous autres ça moko mais ça a plusieurs membres au somona mais ça nous autres moko liso lito yiko ko lobate lito pourquoi tu es là ou bien lito ya ko lobate liso na besoin na yote mais a omona ndeni ou bien l'histoire à na munogoge le logo lia tenga munogolia obani golia na matoi et ça la kate ba comment ko tsobilo na matoi et ça la kate mais il faut qu'on reconnaître la grâce à Nicolas Baninga amen ata nakolo bateki ngala pasteur na bando sala na bando sofi na bando na sala on va nous filmer jamais c'est fou encore une mono so bani ko filmer biso makolo goto kingo bana mona na te mais oya uti wapi. Il faut reconnaître liberté à Baninga, grâce à Baninga, sur la vie ministérielle, sur l'appel, la vocation ministérielle, que les Camboyo et ça pour papa Makela, les Camboyo et ça pour l'évangéliste Tiffany, les Camboyo et ça pour et ça va donc bazouin, ça va pesi bango. Mukolo bango ba on appelle besoin d'intervention nanga bakoya. Non les Camboyo il faut apporter Albert, bobengaye, à ça la intervention yo, à ça la campagne yo, à ça la prédication yo, ya okokayango. On bon appelle et ce tambour la kitoko pambola minabino mais qu'on reconnaître que grâce à pas muninga tozo comme sabitumba makasi et puis mboke zotika na molili pambate toza ko étouffer ba don ba ministère onzamba pesi bande comme sous. Merci apôtre Nzamba Pambolo Mingi. Je crois que Boza Kolanda ce grand homme de Dieu n'a pas expliqué bino expérience de Oyo Asali na Yesu Masia alekisi ba temps fort ya bon moinaye oyo ko pe ko so se marqué pe ko abandonner mais persévérer ti akomi oye akomi lelo sikoyo obande ko travailler en Espagne ndegeni obande évangélisation non ndegeni voilà parce que ba ki espagnolité est-ce que zote na ngala be mindele boya Nzamba lingi bino zaki ndengwana perception ma secret na yo apôtre. Merci beaucoup pasteur Vincent pour ma question moko pertinente. Merci. Ma question moko vraiment bien ciblée. Nzamba Pambolo Makas. Amen. Alors tant pasteur on a kangela nga porte na monika manipilenga akosinga alinganga te alors elong ne komaki mondimi nae moko le lendemain to kutani nae po amona kinga ta na kina osenga aide ndia meminga pa ba mindele ayepsinga bia viana aneka bongo vous alinga ne ba bandiko ba donc mondimi mo aru viana zareka ba pasteur tout ça rappelle humilité oki mundi mazume ma pasteur na ye wana asalaka ndengo wana vraiment Nzamba ba mingi siko yenda me maka bina me mo pa ba mindele oh tanga me minga ce que pas pasteur mo ba mundele Nzamba Pambola de pasteur on atanga yambinga tuninga osala pasteur ngabi na pasteur oti na Afrique ngabi na oti na Afrique abi Nzamba Pambola. Aduna ki espagnol. Aduna en espagnol. C'est quoi nazo interpréter? Frère wana oya mimakinga. Ezaki frère hein? Frère. Frère minga te pas connexion ko. C'est pas pasteur wana. Abi bosoko sa pasteur na koyeba yo na malobate mais na misala na yo. Pasteur Vessa. Mundele respect ya air.
ayebisinga lobi na koyeba yo na action na koyeba na cherté sur micro na koyeba yo na comportement na yo ayebisinga non clair ndiko na za ko interpréter quitte so banda ndia koyebanga soki na banga kanzambe soki na savi mamona na nzambe na lingi église na lingi Jésus na za discipliné posa soki boza moteyi ya solo soki na vraiment moteyi ya solo papa quitte bana banda na 19h déjà na 18h30 na sina yaki na bando bongisa baba première fois bando bongisa baba tango ya Ernie Albert ayaki non 30 minutes avant au moins la tika a meminga toke na restaurant avec kilte banana on a dans 30 minutes ils ont au café ils ont le moi to meliti et sili siko kilte se bani modération et bandi ya ratokende azunga na loboko toyi kilte zo sila na kimaka mbangu na bima na zelite kilte sili na pesi mbote na bongisi baba obike na marqué ye na humilité nanga na comportement nanga alobi non tu es un homme de Dieu na vandi na pendant un mois et demi atalinga ka babichu mususu modéré dans un mois abi mata modéré biso na ebe espagnol te na matika ka pou garçon na bengi po abana sambela kuna pa vie na ye mo pasa ko accompagner ngawana abengi na bengi na bina modéré modéré na bien na modéré pas aïe dans un français il y a ça qu'on l'espagnol tout ça la modération français tina ndenge na bengi motei na sengi bon front na pesi banonce makamunyoso ou que pasteur en kavanda katalinga abino tu es un homme de Dieu tout fait mafuta et ça pas non des ça la makambo na ba bem ko muzo abilelo otei abiso papa tana zui micro na teya église baleli pasteur à la nation ma pasteur à mundela ayembango afuka ma bisambela ponanga liboso ya kilte ba mindele bana militaire mundele so amoneli ka keloko nzambe pana yo pa esili akangami na yo esili papa to anako bimana ya na mbongo akosakana te famille na bana mbongo akosakana te so tali ba voiture batamwa so tali ba magasin na bilwana ya bango ya papa na ba Mercedes ba villa on dit mat donc akomi kotambola nanga partout jusqu'à ce que na okoma deuxième na une église jalousie alakte jalousie rien mukolo moko abisinga abilelo oteya na français te oteya en espagnol papa na lobi non il faut na benga frère wana bi non Albert ce qui était oko avancer te lelo foteya na e bon mukolo frère na osalate oteya te abilelo foteya en espagnol voilà ce que oyebaki moi ba moi ya na iba moi ba mona na boloko bana pesa somo ba cours et puis tant on a bimé par ba mindele wana o ba yambaki nga ba misenga na boloko ba vantenga na centre bana la sabi somo espagnol moni na liboso espagnol lo baki to c'est comment ba tumuki hola ngola salut kaka so ba benga hola salut hola c'est facile espagnol est facile vraiment ah bon a sommer la Bible espagnole na komotanga Bible en espagnol il na teya dans le gars verset moko muke Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il croit à lui ne périsse point na zuka verset na mémoriser malobana en espagnol na mati peti na bandoloba nzambalinga mokili en espagnol papa na silisi oh papa tika akangami nanga nzamba mimonisami ti ayekolo bananga lobi nazotino na selile nanga moko okelo kamba selile nanga tango na keko kamba selile ezalaki kaka na 8 personnes tango na bandi kaka selile na kata ndako ya babrésilien mobo selile etondi bavoisin babenga mbila donc moyen te nde toyokobima sikoyo na selile wana toyoluka local tango tozwi local ndesika ministère nanga ti lelo ekenda. Alors ministère de lelo kenda nakasi frère wana oyo attaque ya contact na mundele wana ya pasteur azaki lokola pont na yo pont connexion mais aussi on a été que apôtre nzambe mtalengaki congolais na koso parce que ba congolais totona mitema mabe et pas ba congolais même mitema mabe tout la raté pas ba congolais mitema mabe pena soko zo sekango suka donc ko zambongo belé so oteka mitema mabe alors sikoyo frère wana alongaki pa vienne ye wana
alanda yo to atikale kapa fiene wa alongwa akuna Kinshasa ayana ye soka omona ngana pambolier ndeko Alphonse nzamba pambola yo alongwa na ye alongwa puna kala to aye pananga et pa mindelo na titre na selilo na zwaki ba pesa inga ayaki ko travailler nanga parce que na salaki na problème ya langue ne bandeli alors na selilo ayenda bana ko sunganga ta nazo modéré nazo teya na français yenda zo teya na espagnol muke jusqu'à ce que molimo na nzambe akomokota ba vocabulaire na mutu nanga na lingi Bible espagnole plus que la Bible française nazo ko banda mabonde na 12h ya minuit ti na 6h à Tongo Bible za kofungwama à genoux espagnol molimo na nzambe tu es le véritable enseignant. Enseigne-moi espagnol et bimé païnayo, français bimé païnayo, anglais chiluba qui t'était là et où t'es païnayo. C'est pas pour rien. Yo meminga awa. So yo meminga awa, c'est avec un bi. Papa nanga te yanga. Papa de minuit à 6h du matin. Nazo lela, nazo bondela. Moi nanzambe, molimo mosantu, à sa capacité nga, jusqu'à ce qu'il m'a rendu compétent pour dominer la langue espagnole. Et la langue espagnole est bien dominée et continue makila nanga et nzamba kumisami na apôtre batususu baki ko chamwa tembe babi asolo bakaka pamba est-ce que réellement ataka en espagnol alors ngana ngotala ba caméra opesa mon message muke na espagnol bato France bato ya Brésil tokina bato banini kuna sobo ka espagnol te bolimi sangai ndekonami avant na Espagne aza pasteur na kati Espagne. Pesa mo muke message. Moi mateya muke ataya 1 minute et 30 secondes en espagnol. Bato alandayo. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Soy el pastor Álvaro Coco. Yo vivo en la ciudad de Bilbao, en España, norte de España. Estoy pastoreando una iglesia que se llama la iglesia Casa de Oración. Casa de Oración. Estamos ahí en la calle Padre Laramendi, número 2, bajo 4. Por favor, estamos ahí lunes a las 8 de la noche, el miércoles a las 8 de la noche, el viernes no tenemos absolutamente nada, el sábado tenemos culto a las 7 de la tarde y el domingo tenemos 2 reuniones. La primera reunión a las 11 de la mañana y la segunda reunión a las 7 de la tarde. Si está por ahí viviendo cerca de nosotros, puedes venir para poder compartir con nosotros el poderoso culto en Cristo Jesús. Les amo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amen. Ngala ndimika amepona ndima me donc le kinga lokwa mupepe boye. Namona ka minda na minda. Est-ce que tu peux interpréter comme mukete atala lingala apôtre? Voilà, na invité bande konyo surtout bavandi pembeni nanga na Bilbao que lundi na 19h to zaka intercession, na 20h to intercession, mardi to zaka réunion ba maman, mercredi to zaka intercession. Jeudi, tout ça, l'autre côté, les jours à repos. Vendredi, tout ça, l'autre côté, les jours à visite. Et puis samedi, tout ça, la première culte, et ça, à 19h, 7h du soir. Et puis dimanche, tout ça, la réunion mi-balé. Réunion à Libosé, ça, à 11h à Tongo. Réunion à mi-balé, ça, à 19h, 21h. Alors, ce qu'on va à Pembe, Nouana, au Koki Koya, na Balabala, Padre Laramendi, numéro 2, local 4. Tozawana na Bilbao na nord Espagne oya otalabiso toya mbayo peut-on pambola ensemble pour la gloire de son nom. Merci. Amen. Toujours comme presque na suka émission na biso, je crois que bolandi témoignage à notre bien-aimé l'apôtre Albert Okoko oyo a la kisibiso a cette expérience na ye na Nzambe tout ça banini mais apôtre poto suki ça na sala mituna mi balé à kotu na yo alors ndenge ni okoke ko convaincre ba ama ba mindele pour mon église na yo il y a beaucoup de blancs là-bas oh na église ba tumindu ba mindele mingi ba sala kate alors o convaincre ki bango ndenge ni pour na ozolo ba espagnol ou bien pour na onction ça ba péché. Vraiment na pambo nzambe ozanga mituna ya kitoko mosali na nzambe kola pambola mituna na kaka pa pasteur nde ba ko tuna yango. Amen. Alors omoni Bible lobi biso to ça ba pasteur to se multiplie akate. Les pasteurs ne se multiplient pas. Mais ce sont les brebis qui se multiplient. Ozomona tangu brebis akoya pati akoya sala ki malade parce que brebis asa malade abota kate. Mais brebis pour abota il faut à la guérir, il faut à la saine.
et ça na santa malamu wanda bobota alors tongo bazoya na ba maladie molimo na nzambe ezobikisa bango molimo na nzambe ezokangola bango mbala moko baza kokende kosala publicité na yo eza bampate nde babotaka ntango abimi ake koloba nazalaki lelo l'église ya pasteur Vincent aoriente nga alobi makambo abomoi na nga vraiment namoni bilemo namoni bikamuseli vraiment ta na yo ifo namema yo kaka kuna yo oza pasteur ozano kobondela omona kaka pamba baye nani lakisi yo nga o nani alobi makambo na nga pa na yo non sœur tel ou bien frère tel mpona ndenge mosala na nzambe ezotambola na biliba o papa do baoyo bazoya nzambe azosunga azosolutionne baproblème na bango azokangola bango alors ntango bazozonga bazomema bafamille na bango bacollègue na bango ya misala bavoisin na bango bazoya et puis l'église ezokola c'est ça magie mosusu eza te baoyo nzambe apesi yo soigner bango une fois guéri soigné béni ntango bakozonga balobi pa bandeko na bango bandeko na baoya bawana bakoya et c'est une chaîne et la chaîne oyo ebandaka toujours kokoba kokota eza kola mai ntango eza rivière ezoya na mbonge vraiment ezolokota nyonso ezokota na droite ezokota na gauche ndenge molimo na nzambe ali eza rivière eza nguya ntango ezokota na mboka ezosimba bato nyonso. Merci pour la mutuna nao. Ok. Et puis mutuna na ngami balé pe mutuna suka na zotu na yo vision na yo ezani parce que namoni o mipeska mingi na Espagne et puis na Porto bongo awa pa na biso yo toko zoblo ko zote ba se ba bragado na marine awa moito zo mo ezate ozaka kusuka na Espagne na Porto tope awa poza na vision moko ya kosala mo quelque chose. Na lingi mboka na makasi eza mboka na nga Dieu a voulu, il a permis que ngana botama awa, c'est pas pour rien. Agora ko ngana botama en Espagne ou bien botama en États-Unis, mais si il y a ces pays na botama c'est pour quelque chose. Ndiko lo bateke so na botami na sala peka musala ya Nzambe awa et ça bongote. Mais pour le moment en tout cas vision il y a Congo et ça na noté pour na bâtir une œuvre ici et ça na noté pour na Congo. Na sotala musala o Nzamba pesina kuna na za au moins na 5 églises. Boye sakuna nazana parti mususu ya basantu ya bana na nzambe omontango nazwa ki selile wana na ndako ba brésilien wana famille wana ya ba brésilien wana lelo basa ba pasteur nanga bazo travailler na Brésil on se mona na donc on a église sur na Brésil. OK, félicitations. On bazo travailler kuna dans Espagne nazana l'église à part on nazo kamba baza na ville Valencia bana nanga na bimisa bango na tinda bango na pesa mbongo baloué ba local mbongo na lukeli bango bandaku ba brésilien ba mindele bakende nazo futa bango pendant 6 mois et après bango moko na bandimio bakomi ko gagner bakomi ko se débrouiller ti le lobe église evandi mais pour l'Afrique pour le moment non talaka kana sali 20 ans na koma kali susawate alors nazali na makanisi terre comme Mobulu na komi na kuti makamenge changer ça sont des ratés il faut bondela Nzambe nde a décidé s'il faut qu'on fasse quelque chose awa mais ça m'a passé pour le niveau déjà ya poto musali ya makasi apôtre Albert Olobi ko futa ba pasteur et so banini et puis ba mindele osala mbongo belé apôtre voilà kofuta lokola komi po nini kofuta tu as beaucoup d'argent kofuta ya lokola teke salaire ozomona na zuyo pasteur na formé lokola mwana nga na moni ke ngoko ke pinzamba esinga bitindai na kotinda mwana te maboko pamba na papa na inga muna sotinda et puis la ville yo ba ebiete na vie voilà na sotinda bien la ville telle ndako kunesa combien on ndako tangu sous ça 800 € par mois garantie ça combien garantie à 3 mois 2400 €. Wana local pour l'église bon local pour luka chambre moko pona binoka koza na mwasi na yo boluka chambre au chambre ça combien au chambre ça 300 €. Voilà garantie ça combien au ya 3 mois donc 900 €. To sangisi 2000 wana na 900 ni ça lokola ba 3000 molia na bino pour les moments ça lokola ba 5000 voilà na esco l'église pana zui miko tala tozotinda batu boye boye tozana boye na besoin boye 5000 € ebima allez kabole ba enveloppe mutu chacha moya 200
Mwakapa église pe na lisuni ya molimo na nzambe mbongo ekoti mbongo na biso makabo mo papa Amen. toza na biso na salaire te tosenga kaka église de salak altona on enveloppe wana na pesi bango te bokende mission topamboli bango baki. Ok, merci beaucoup. Toujours comme frère Kenasuka, Bolani Denganini, apôtre Aza vraiment sincère, Azolo va vraiment vérité. Et Ndako tu n'as bien l'émission, Nanga on a mon nazo ceinture, Naza convaincu dans la vérité. Oyoye Aza Koloba. Apôtre merci Nzamba Pambolayo. Je crois que tu ressens une émission Moussousou. Oh tu connais la société tel magametali ministère na ministre Nzambe ndeni bakiko conseil Nzambe. Soko sana maloba esuka l'émission Oyo ya kopesa bato kolobani. Voilà, na encourager basali na Nzambe nyusu tu bazana travailler na niveau ya Europe. Na ebi ke terrain sa facilité ebele botika ba famille botika baninga botika ba église na bino ba pasteur na bino bobima bokenda kuna ponza malinga ki bokende. Je vous encourage bo se décourager te nzambo ya longola bino na ba famille na bino na mboka na bino bodingaka amema bino kuna akoyeba na kokokisa ba posa na bino nyoso tu bobima na vision te bolanda poto te bokangama na nzambe c'est pas par hasard nzamba mema bino na poto et ça po bosimba motema ya poto wana boyebi bino moko ba loi ndenge za na poto homosexualisme lesbianisme batu bazo vivre na bambwa ba makambo belé ba drogue kindumba na poto salité désordre ça libéré voilà mission na biso yali ko kata ba chaîne na molili wana ko kata ba chaîne na bilakeli mabe wana comme ma évangile na bomo ya bato pour bato babika bakangolama. Je vous bénis au nom de Jésus, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, vous fortifie davantage au nom de Jésus. Botikala dans la présence de Dieu, botikala dans la lecture de la parole de Dieu, bokangama na nzambe akosala ya minene na mboka na bino na lingika na rappeler bino que Bilbao eza nango ouverte. Soko lingo ya visiter mboka nanga en tout cas adresse nanga ezali wana benganga to solola pour te partager ba grâce. Mais il faut rappeler bango adresse il faut rappeler bango na numéro de téléphone au sala malamu parce que moni oza na bana belé kuna mususu pe akio na problème nzamba révéler ye que aya ko côtoyer yo mais ceux qui programme possible bango programme na adresse te vous amobulu donc pesa adresse na numéro de téléphone. Et puis, la bambote peut profiter de la bambote. Numéro de téléphone, c'est 34 632 634 277. Répétez. 632 634 277. Dans la ville de Bilbao. Bilbao est allé dans le nord de l'Espagne. Pembeni, la France. Balabala na biso yali Padre Laramendi, numéro 2. Local 4. Boîte postale na biso yali. Donc code postal et ça 48 0012 sur Rokomelangai. Mais Facebook nanga Apostole Albert Okoko. Apostole Albert Okoko. Na Facebook continue nga demande d'amis na koyamba yo to partager nzambe soka sungi to komonana to travailler ensemble. Souci nangeza yangwana l'église apoto toyokana basali na nzambe toyokana kolanisama oyo nzamba sengeli oyo vision nzamba tikati na biso poto sunga bandimi na lelaka mingi pona bandimi pona basanto ebele bakangami baza opprimé baza déprimé désarmé wapi na nzambe wapi basai na nzambe pour ba ma solution et pas bandeko wana. Je vous bénis au nom de Jésus na pamboli les Nazaréens. Je bénis la servante de Dieu Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel de pitié, ya Nzambe, la femme pointe de Dieu, Azanonction Makasi. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Je bénis tous les frères qui travaillent avec elle. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus, Nzamba fortifié bino, après ça bino makasa, après ça bino maele, boso pambo la batebele na libanda. À vous l'homme de Dieu, Makela, pasteur Namonio, je sens amen, arôme de Dieu, parfum de Dieu, Nadela Nayo, Nzamba Pambola yo. Amen. Je salue aussi maman Lokofé Thérèse. Dernièrement, j'ai parlé avec elle au téléphone. Je lui ai dit, le pasteur Makela, c'est un grand homme de Dieu, un puissant serviteur de Dieu. Je l'ai vu de près. Na moni denga zo travail, denga nzamba zo travail katinaye. Vraiment, azana fitir moko béni. Nzamba Pambola. Amen.
Merci beaucoup. Aussi bénédiction. Il y a un de l'Éternel, l'apôtre Albert Okoko, il y a aussi beaucoup en Espagne. Il y a Azalakakuna, il y a brigade, vraiment ils ont ça la malamu. Donc presque na suka, na bénir, bando so bazaki na so awa jobsi, jonge nzamba le kanoko pambola ye, na pamboli mon fils à papa, chauffeur à papa grand chauffeur. Mindo fibo nzamba pambola yo, pourquoi pas na pambola Ribéry. O paso mema apôtre yende aza chauffeur apôtre zo maye, nzamba pambola ye, Tiffany Mokwa. Azabongo, président du Parlement céleste, député quoi, la humble servante de l'Éternel, Nzambe Alekana Kopambola ye, ceux qui sont besoin de Kutani, mais n'a pas brûlé votre poto, n'a pas moli, sœur Mariam, n'a pas moli, comment, n'a pas moli, Sunda, Ariette, Tendresse, na Belgique, n'a pas moli, Yananga, Yann Zeza, Siskale Motema, Frédéric Makel, na Mwasi na ye, Nzamba Pambola Bango, pourquoi pas na Pambola paix, Serge Sonnen en Bali na France, na Pamboli pour nous ça, oh Yanga vraiment, ma bien-aimée Thérèse, Lokofe, Nzambe Azano Elongo, na maman, na Thomas Lokofe, na ba Lokofe Nyoso, Nzambe Apambola Bino. Et c'est là que bongo votre bien-aimé, le pasteur Vincent Makela, et na émission kitoko oyo na baki mosala nzambe l'apôtre Albert Okoko soki so mezongelité ndeto kutani mikolo zeli koya mais loko na ebisi yo boyi talaka be mission yo kolanda be mission eza ya kisimbi ezengi forme ezala mutute makolote osoka te bazo lobela nini kolanda kango te landa obese le nazaréen oyo une fraîche ezokita pona codifier bino pour changer chaîne ito ciao.